tokolongwa na bozoba mokolo nini bampangi ya Vincent bozoba tokolongwa ngo mokolo nini kofuka mena ko be masi ya tongo mpoko akobelela ka nkombo na ye o azali ko ya makolo eza na nzela me akokoma mokolo nini tokofungula miso pe bisibeli na biso na tambola na mokili na mona peuple ya Zoba lokola congolais te Congolais leki Zoba bontababe Congolais longwa na bozoba bofandi bolobikyo Jean-Pierre Bemba ministre ya transport ye kwa kotongela bino botoroute ye kwa kotera bino ba ligne ferroviaire ye kwa kotera bino ba mituka ya minene ba bis urbain oyo ko banda ko mema bino bobosani ke na 2006 tango akomaki vice-président de la République azalaki na ministère ya transport oyo wapi azalaki olenga nkoi nde mutu azalaki ministre ya transport botuna olenga nkoi makamoni basala Jean-Pierre Bemba sali 10 ans na prison papa mbayembaka keba lubwa kuebebisaka bongo yesi bongo ebebi nzamba zolokumu avani na ngwende ya mboka te po alingai kozala Kabila plus Tilombo égal Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba zali imbwa oyo bamemaki na ngando na mokongo ne bale. Alaki ngando ete na kobelela te na kati ya mai. Na kosalela ki imbwa na ngai te na kovanda kimia. Metango bakomaki mpembeni ya mokili. Imbwa agangi woo. Ngando alobi omoni na ebisaki yo nini. Imbwa kotikala imbwa. Jean-Pierre Bemba kotikala Jean-Pierre Bemba. Bozele loko moko te epa ya Jean-Pierre Bemba. Bapangi ya Vincent. Bozela eloko moko te epa ya Jean-Pierre Bemba. Bandeko. Azana ena qualité moko te. Bongo na ye esi beba bandeko. Bongo ya Jean-Pierre Bemba esi beba na boloko. La ei eza moninga na yo te. Botuna moninga na ye bazalaki na ye. Ba voisin na kati ya ei. Laurent Gbagbo akoma ko begeye akoma ko loba lokola kizengi. Jean-Pierre Bemba batie wana pona nkombo kaka. Me kombo yango peza nango na kilo te. Po kombo esali 10 ans boloko. Ezali susu na nguya te. Ezali lisusu na nguya te kombo ya Jean-Pierre Bemba. Bayokani na Christian Lusakweno ndenge kaka basalaka. Oh, kisia zwa mituno ko tunanga. Christian Lusakweno azana mafia journalistique. Mafia journalistique oyo azo mérité même 10 ans d'emprisonnement. Christian Lusakweno tuti wana. Ba invité na ye nyonso ba yaka na ba questionnement na bango moko. Comment expliquer que yo yena question à mutu? Oyebi déjà question à poser yo sur les embouteillages. Pe oye déjà na ba photo na yo. Ils ont prémédité. Christian Lusakweno a mérité 10 ans d'emprisonnement. Parce qu'ils ont respecté déontologie journalistique, la neutralité et l'impartialité journalistique. Un journaliste doit être au milieu du village, doit être neutre. Yangwano moni Christian Lusakweno a commis moninga malamo. Ba voyage d'état nyonso ya présidence de la République. Au lieu bazo ba journaliste ya chaîne nationale. Ba memakaye Christian Lusakweno na chaîne privée. Po azali petia mo konfia mo konzia mboka. Bande konangai bofungola misu 10 ans et koleka bino kaka boyena Chilombo boko bénéficieux rien. D'ailleurs secteur immobilier apesi yango déjà na ba indo-pakistanais na ba libanais. Ba teki bino déjà kati ya République démocratique du Congo, y compris ba terre érable oyo boko sala bilanga pona kolesa bana pe ba nkoko na bino. Et si ba tekaki na ntango ya liboso na 5 heures si batekaki boza ni na mabele ni na bipayo bokotonga bandako mobeko likunzelo bike se ya mabele likolo ya mabele penkita ya Congo ezali ya l'état mais bakamati eteni ndambo ya mabele bapesi na ba chef coutumier
ba chef ba komi koteka mabele na bontaba be na bulu yeke urbanisation ezalité intervention ya l'été ezalité okomona pe ba yike oyo bafandaka na poto o toke ko somba mabele toke ko sala boy mabele bokozwa canalisation mokoloni bokozwa ba digue mokoloni Congolais azana ekaka zoba mosala ne ko sambela ti mokonza mboka bani ko yebisa bango bo sambela pona nkimia pona bato bako boma biso bayoka nkimia na mitema na bango balembeseke moto ayeko boma yo okobengana na mabondeli okobengana pena moto ayeko bengana yo na nzela na mabondeli pe ayoki libondeli na yo akimi pe mboka moko ya bazoba Kongo mboka ya bazoba nzambe pongo mboka ya bazoba mboka ya bazoba Kongo bosui mukonzi ya zoba bino moko bazoba retombe yango ti mokonzi a comprendre sens ya vie sociale na bino ke nanu bozwa pena mayele ya bomoto te boza nanu bayimbwa ye pe ifo tambusa bino na nzela na bozoba ya yimbwa. Voilà. Congolais fungola miso pe fungwama lobi na yo eza na maboko na yo kotika zoba te akamba yo Congolais telema lobi na yo eza na maboko na yo kotika yimbwa te akamba yo kotika yimbwa te akamba yo Congolais telemani